Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Longo TV. Ce plateau, il y a Bisso candidat. On est donc en direct, mesdames et messieurs, sur De La Foi TV. Une chaîne, une foi, un Christ à tout ce que nous faisons. C'est pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Par l'élection, comme je vous avais dit, il y a Bisso candidat. Nous allons donc recevoir tous les candidats ici sur De La Foi TV. En direct, Wapesika, Tokosa la campagne, Tokolobela ba candidat. Oyo ya Bisso. Il y a Bisso de voter. Candidat ou te représenter Bisso 100% sûr. Il y a Bisso candidat et nous allons donc ouvrir le téléphone de ton côté. Voilà, le numéro de téléphone est affiché. Vous pouvez appeler, vous pouvez dire aux gens, si on peut candidat dans l'équipe, au combien on a. Ce peut me tourner zali au tourner. To so la nabino et ça là qui toko mingi. Toza lelo awa na candidat na candidate na Bisso moko. Ye Azabongo na commune ya Kimbantseke. Elle est donc le numéro 145 na provincial na Kimbantseke. Elle c'est Madame Chancel Amouri. Elle est donc à mes côtés. Bonjour Madame. Bonjour. Bien déjà honorable. Honorable Chancel Amouri. Bonne santé. Oui, santé bien. Moi ma campagne Mikolo et ça va. Ça va hein. Les autres qui est bien. Les autres qui est bien. Ok. Et maman Chancel, Osaka, Nini, na vie et Nini motivé yo au postuler. D'abord, première question, Osaka Nini. Oui, la vie n'a mis la message, nous sommes na bofeli, ok. Na ba maman veuve. Ok. Alors, tu n'as qu'à postuler parce que la traque jeunesse n'a vu ces ans assez. Bato belé to votaka ba wota misika ba yana Kimbantseke to pesa bango ba chance to pesa bango ba voix mais ba sala biso rien tala ba ponta ba nzela ba kulu na ko kanga ba jeune garçon jeunesse na biso za na se yango le mona kinga vraiment na ba ki fona za molobeli ya bana ya Kimbantseke mwana Kimbantseke ye moko wabi pasi ya Kimbantseke na meso na boko na ngalo ba Kimbaville bana Kimbaville. Merci beaucoup. Toza Madame Chancel Amouri Bandeko. Et Toza Papa Rigobert Oza directeur il y a campagne il y a Madame Chancel. Merci. Bonjour papa. Bonjour journaliste. Boni Mabele à Kimbantseke. En tout cas Mabele à Kimbantseke na fièvre toujours électorale. Toujours tambola malam. Babandero le Mathieu Belé Kimbantseke na monaki na zadi wana Kimbantseke. Babandero le Mathieu Belé ba candidat bazé Belé. Babandero le Mathieu, babandero le papa ezali élection té. Pour chaque élection comme campagne loi ezali faut muto atia komba matsa banderole. Mais élection de yangwana té. Élection ezali est-ce que matisi banderole ozana base na bisika ngozo matila banderole. Parce que banderole na yo batu bakotanga balekinzela bazali. Okay. Mais c'est important, est-ce que vous avez une base? Papa, rigolo pour moi Kimbantseke. Moi na Kimbantseke na ko personne na quartier na venu na adresse ya ndako na ngai. Na mwana ko kandam so ya za mwana Kimbantseke na tunye maya siwambanza nini? Siwambanza siwamana congé yo pour dire que ya yebi ya oteza ba benga on terrain siwambanza. OK. Nde wana place nga na ko na beteli bal. Le jour Kimbantseke. La Kimbantseke. Donc voter, ceux qui la question à Kimbantseke. Na changé na ba district ceux qui moi Kimbantseke. Ceux qui côté na route mokali. Ko bandaka na pona biso. Ti to ko mangambo pon kuna. To olemba ngai bambote. C'est comme ça na lobaki ngai na comporter Madame Chancel Amouri au cœur pour être à voter massivement et à déclarer. Aza donc numéro 145. Numéro 145, Aza numéro 145, Bana Kimbantseke, Bazana Moutou Moussouté, Bana candidat Moussouté. Candidat Nabango Ezali Amouri Kamoma Chancel, numéro 145, na provincial. Mais mentor na Yazali. Mentor na Yazali. Tant que le bas provincial et l'icolo na national Azali. Numéro 522. Oto bengi ngoyi mfundi Jean mais bingi babenga kaye Jean ngoyi mfundi so yoki mutu wa benga likofi ya tiango yewan. OK wana nde mentor ya Chancel Amouri. Chancel Amouri, honorable Chancel Amouri. Voilà. Je dis bana Kimbantseke
to voté 145 yende ya biso yende ya Kimbantseke mais stratégie ni bo sapo Kimbantseke eza munene chango eza munene lokola honorable chancel amour azana Kimbantseke eza munene yo moju kotanga côté kuna ya Mokali côté oyo ya monde qui toi dit comment on est ani yo tanga tenga na tangelo pour la biso kenga la avantage bon tangela na ba côté tangi bato ba olanda biso ba oloba yo zo pesa na maloba o tangela na ba quartier il faut ngana tangi kinga sa ni pesa na Kimbantseke olobe logo te yo poser grave question ngana ye yo poser question ngana pesa dia ba quartier wana ya Kimbantseke ya minene za loka ba commune voilà merci ndeko journaliste Kimbantseke tant bato ba oloba Kimbantseke bayebi yango te bayebi yango yo moko yoki oyambi mutu wa utatone même aloba terrain swambande mais azobenga on maya swambande o eza terrain Kimbantseke eza na 46 quartiers administrativement eza 46 quartiers kala mingi to oyoka to ko même na ba 50 parce que bani ko poussa na 46 quartiers wana na stratégie ya ko faire élire madame Amour comme député provincial to diviser en 3 parties. Tous en a 3 axes électoraux. Donc on appelle stratégie, c'est tout moi exactement. On se fait mais ils sont divisés en 3 parties. Donc partout place nous sommes au quota. Au quota na madame Amour. Au quota na 145. Donc surtout aujourd'hui, Zwakaka a to tikaka nini. Ba voisin na biso anjil. To koti dokolo wana, libulu wana to mati to kesi cimetière kuna. Donc voilà kutu ko lobate. Oye route Mokali. Au katisi maya po to benga ngamba po donc so katika maya po o mati kuna oleki paroisse catholique Perja o mati kibunda collège père Damé wana kutu kolobati donc wana nyoski ngasani oso dokebo o koti na oti oke kota veni njoko o mati oketi côté ya mboka to bana obenga ya patriarche kizenga eza ba msuba ebi kuna te ba ebite tu viens de faire le reportage Bouma bamsuba bi kuna te pokuna yo otambola ne okota ndeni comme si ozoke bakongo mais za bakongo te za Kinshasa mais na commune na Kimbantseke donc bisonde ba place wana nyoto nyata to sala misalo yoki mama ndenga bisiyo omoni ye cria ba veuve ne ba koganga cria ba refele ne ba koganga donc c'est comme ça mais na bisa ki na ba stratégie otozana ngo ya élection ya mbala oyo tellement ba pesi so chance ya kotia même ba municipalité pe bazala na lobaki faut tozala o ba benga état major ba commando pe bazala quand tu étais papa Rigobert je rappelle à tous les téléspectateurs je peux recevoir 2 appels pour madame honorable Amour Chancel, le numéro 145 provincial commune à Kimbantseke. Vous pouvez appeler sur le numéro affiché, je peux recevoir. On a open les actes, base ya maman Chancel. Ou maman Chancel ming benga manifestant aussi quoi bagete Kimbantseke ba voter maman Chancel. Pour banzeleza ko kufa, yemoka lobi ngo maman Chancel na kozonga makambo lo bana katiote maman Chancel. Pour mutako kota Kimbantseke comme il passe. Oui, normalement, on ne peut pas côté Kimbantseke comme il passe. Entraîne à Bisso et à Nzaka. On les caté, entraîne maison communale. On les caté, entraîne Moboto. On les caté. Batu musika bakoye bakte. Ndako la raté. Là, base à maman, babani gobenga. Et koyinda awalelo. Maman na kati honorable. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Obengi wapi kombo nani? Ah, moi, on a ligne, voilà. Alobi en candidat député. Alobi makambo ya bandela ya mabulu tout cela. Mais biso toyebi ke ba député ba bomisa ba bandela te. OK. Voilà. Stratégie liée à kosala po de noni. Bandela nyonso wana ya Kimbantseke oyo azotanga wana. Ba école ils aussi la télé, l'école place bana bazotanga eza stabilité, enseignant bazofuta bango te. Donc bakambo nyonso presque na jambo eza kitoko stratégie ya kosala po makambo ya kiki malamu. Merci beaucoup, maman. Elle nous a appelé depuis Lingwala. Je pense que vous avez entendu sa question. Stratégie Nini, honorable Akosa Lapo,
ouais les amsala honorable était kobongisa banzela les amsala honorable était ya kosala boye stratégie ni osala pour que banzela ezonga pour que maman kotika na question na nga ya biso candidat elle est donc le numéro 145 na commune ya Kimbantseke te voter maman Nabiso honorable Chancel Amouri. Je ne sais pas, on peut déjà répondre à la question ou bien c'est bon? Répondre. Allez-y, oui. On va répondre à vous. Bon, Nalandi, maman Moutoua Bengue. Depuis l'imois là, Azan a souci à Kimbantseke, oui. Maman. Oui. Le roi Azan maman accompagne les soucis pour Mouninga maman. Problème est que maman Salanzela. Problème est que maman comme porte-parole. Parce que même si tu as quitté ma base, tu as quitté ma base. Toujours la kabango te que notre bon sanzela to ko sala boye non biso tozali tellement que Kimbantseke mon lobby azati je vous dis azali non azati yo kana bisa yo biso yo lobby azali ngana na biso azati bato wana yo lobby ke ya bazali bazalaki mais pour bazo bima déjà ba bima si bien mana ba de sila ki le 20 ans pas comme ba chômeur bazana adresse cité na Kimbantseke OK bazana adresse cité na Kimbantseke bazana ta place mon côté na ebité nga na préféré ki yaza na lingwala na linga mwana Kimbantseke moko abenga alobaki biso ya biso azana adresse terre apesa biso na adresse na précision OK ndenge moko na pesio obi pourquoi biso est motivé biso na pesio numéro moko awa ya 522 honorable Jean Wembundi aza eli ya masina soki ya masina même mwana mke so tuni ba webiso ke honorable Jean Wembundi to yebiye na ndako na place apanda ba yebiye no moni asali pe même oliatika na Kimbantseke na masina plutôt alekiti Kimbantseke atipe oyayi o mona alandisi abi misalo no sema sali kotonga na za professionnalité na za national mais professionnel moko il faut ça donc bablo kona balobi ye azawana aza mutu moko aloba na biso loko moko ndeko journaliste obi bana mokali bana bakota na mutu mokali mituka wana soki ba matiri ko mituka bakeni bazonga bandako babenga bangombe entassé na grand car non pas grand car hein tous wakaba yas omona batia bango likolo wana batie place à porte bagage wana batu ba vendre likolo c'est comme si ba uti voyage mais bazar Kinshasa bana Kinshasa maman Chancel a lobby ngai na okende koloba asa wati eloko motivé ngana za la directeur la campagne na solola kinaye ngandi mabindemelati na solola ki maman cahier de charge ya biso Kimbantseke to pesa et ko simba abi ko pesa na confiance lokola yo moko za mutu très yo moko directeur pour être totamolo mon vision. D'accord, directeur. Je vais recevoir les appels, mais je ne sais pas. On peut prendre s'ils peuvent se présenter aussi, ça fera du bien. Vous pouvez passer le micro chez notre frère. Merci. Bonjour, comment on vous appelle? Bonjour, monsieur les journalistes. Moi, c'est camarade Martin Mayamba, candidat conseiller municipal Kimbantseke candidat conseiller municipal na Kimbantseke. OK. Numéro 329. 329, voilà. Mais vous soutenez madame Chancel? Tous allez soutenir mais tous allez des pépinières naïe. Donc tous allez ba base naturelle naïe. Et tant maman a eu vision et a postulé comme candidat député provincial pour la Kolobela. Kimbantseke en particulier, aussi Kinshasa en général. Bisoto c'est là qui a initiative wana. De Tobaki Toko accompagné. D'accord. Cette fois-ci, chef de l'État à Ningaki va instaurer un système, il y a élection municipale aussi. Dès moi, je vite, moi, toi accompagner maman, toi postuler na municipalité pour que cette fois-ci, commune Nabiso, le bourgmestre, base à la surveiller, contrôler de façon que Banzela ou maman ou tu kolubawana, to banasko kolandela yango, bakirage d'eau. Il y a un maï nabiso tel que maï mokali. Pour na minto so mbule beti. Maï nsanga et kaita masi. Merci beaucoup. Vraiment, vous allez vous présenter comme ça que Maloba il y a directeur et puis il y a madame et ça bien. Oui, bonjour monsieur, comment on vous appelle? Bonjour messieurs les journalistes, c'est camarade Ange Fouefoy. Oui. Je suis le candidat conseiller communal de Massina
numéro Yabana Massina Wazobenga code de la raison, code communal, le code de la victoire, et 317. 317. Non, c'est pas quoi que je monte le belaga bin, espace na bin ngolo. Le pasteur de la faille ba candidat ba lopa. Mais ba vision ezali ba mo ke ba jeune moko o ba yena vision ya sika ba yena makambo ya sika ça bien. Merci. Si je peux ajouter quelque chose, au moins à moi différence, maman Amorio azali candidate na biso na niveau provincial à Kimbanteke. Maintenant, nous avons candidat conseil communal à Massina. Réseau à motivation, il y a accompagner maman Amour Ezali parce que tous en a des problèmes similaires dans différentes communes. Problème il y a toujours lutter ripti contre les activalères. Au monde à Massina, nous avons même à Kimbanteke et ripti mususu Ezali insalubrité. Donc toujours Bundaming, il y a même vision on a comme Konjenabiso 522 à niveau national, na provincial na Massina 89 Jean Wimvunzi. Alobi toya pour beaucoup plus biso ezali non ko travailler na volonté à bateau mais ko travailler l'intérêt général il y a ville à Kinshasa. Merci beaucoup mon frère. Passez le micro sur notre ami qui est là derrière. Bonjour, comment vous appelez? Oui, bonjour ndeko na biso journaliste ya Boga et comme on a ça Longi Goudi, naza président fondateur ya structure na kombo ya communauté des sages. OESA structure membre et à force du nombre et excellence Jean Ouivouzi Likofi Achango. Alors Jean Ouivouzi na kati ya force du nombre azala ba structure tellement ébélée au bango nyonso bako soutenir yé na élection na yé na candidature na nationale. Y compris aux fondateurs. Oui. Alors la kati ya qui montait que biso mo to voter excellence Jean Ouivouzi na provincial les athées. Mobilisé derrière honorable Chancel Amouri. Honorable Chancel Amouri. Donc numéro 145 ou rien. D'accord. On est là avec les camarades Martin Mayamba 329. Donc nous sommes vraiment ensemble. Na Kimbanteke, bana Kimbanteke nyoso obayebi ba Evre ya Likofi Achango excellence Jean Ouivouzi. Candidate Nabiso Otozo soutenir. Oaza mwana ya Jango ya Kimbanteke eza honorable Chancel Amouri numéro 145. Merci. Oza la mwana force du nombre ou pas Oyebi Likofi Achango 145 ou rien. 145 ou rien. Merci. Remettez le micro chez le directeur de campagne. Directeur Tozo cité Nabiso pour ça que sur la mitunese belé son na bana bano ya mabapela wa nese toko ça 1 heure du temps et Tozo cité même connu peu honorable Jango vous ya pe ko lega a. Merci beaucoup. Eza mutuna malamu. Omoni nde na l'équipe boy. Ou nde to l'équipe boy. Équipe omoni azolanda yo. Kana mi nde to zabo. Azolanda. Aza branché na émission. Donc na kanisi okoyamba. Aya no la biso pe poto oka ki azali moje. Okoyamba sans problème. Lui ko fait tchango. Eza ko nani? Ah? Ba limoja ka po ina ministre. Non, de journaliste. Question na pona répondre en longo na verbe wana limoje wana. Ah, longo la onana. Parce que eza na catégorie na été parce que moto aza limogé c'est-à-dire aza poursuivi pour une infraction nde ba limogé té. Jean Ouivouzi aza limogé té Jean Ouivouzi pour l'intérêt général ndenge conseil municipal à Lobiao. Yé mokonde ba préparatif ba élection tellement chargé comme Akimakasi aza d'abord interfédéral il y a CP ville province de Kinshasa. Il faut gérer les candidats à Kinshasa. Il faut gérer les candidats. Limoja qui était Yemoko. Yemoko a démissionné. Yemoko il a écrit pour des raisons. Il y a qu'au servir population. Excusez, pose citer. Nous saluons l'honorable. Nous saluons Jean Ouivouzi. Vous y babili kofi ya chango pene pene ya base comme on a eu papa invitation ya wana ya radio solo la toyeba ba réseau pour yeb sabiso pour te route makambo belé toyoki to le balelote tozo madame senga na base senga na bana Kimbanteke bana Kimba ville senga na bango ki ba voter numéro 145. Voilà, merci. Bana Kimbanteke babi mwana bango yeyo candidat na bango yeyo Chancel Amouri
numéro neza 145 na mesala ko sunga bango wana kutu na komi o nazate na mesala ko sunga bango tongo makasi ba mama veve na nga na zo sunga na bo Félix na ngai bana bakufela ba papa ba mama na idaka bongo chilolo bazana na Kimbantseke na venu do na 218 na texte ka bongo ngai moko kolia bango ngai moko parce que naza fille femme ozaka courageuse na kola na femme battante voilà na kola na idée moko na vie na ngai faut na boko la ba Félix idée na nga na kola na boko la même un appel mon honorable même appel moko allô 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 bonjour bonjour obengi wapi kombo nani bonjour bonjour nabengi depuis Kimbantseke ah mwana Kimbaville kombo nani allô allô kombo nani olobi nini kombo ngazo ka DG depuis Kimbantseke ouais olobi nini oza en direct na de la foi TV to bengi pona honorable ba ona so ba ya ko influencer biso to landa bango pona polo so timbongo beli bango de biso elika honorable Amouri to di wa numéro 145 ah bon ah oui ouais ah numéro 145 honorable biso bina yo wa muto yebi ona o ba influencer biso to na bota bango de biso na bota o ya biso ndemo na ndako merci beaucoup merci beaucoup voilà abengi na Kimbantseke so na obia wato ya mabapela ya Kimbantseke Mubimba madame Azala va voter numéro 145 voilà et je sais que l'émission est de l'émission candidat. Je suis là pour vous, directeur de la campagne. Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Bon, pour Nalélo, il y a un bakisa, il y a un programme moko awa. Programme tozana parce que jusque là, bisoto sala. Maintenant to lancer campagne na bisoto. Tozo lancer ngo, mais nazo préciser les 9. Les autres toza déjà les 4. Donc les 9 il est tombé quoi vers jeudi ou vendredi comme ça. Bana Kimbantseke ba sepela. Quartier Fumukento. Quartier Kingasana ba sepela. Omoni molili wana ezalaka wana. Ba omona on sauter. Tika boyego. Molili wana ba omona on sauter. Tozo tia câble d'abord les a sur place. Ba mona yango ba caméra ba ya ba filma câble ya 1000 mètres. Bozo tia kuna courir courant, je vous dis les 9. Bazo enregistrer émission. Bazo pas enregistrer les 10 na koleka. Et ça là qui m'a bien amené ba image tout moi ba image ya Singapour wana. Les 10 na koleka même la télé. Na Kimbantseke kuna. Les 9 na lobby. Yo le 9 oleki, na les 10 na ina caméra. Na ko préférer même les 9 wana. Na yana caméra. Na zo caméra awa. Merci. Ngamoko na koya wana teni oyo. Sokoto oyo kita na Kimbantseke na koya wana na zo bilele. Honorable Jean Ngoyi au hasard 522 ya Tchangu andimaki pour l'intérêt ya Mouri 145 atia courant na 2 quartiers wana na Tangelio okomona yango na lobi babongama ba mama bazela biso makambo yo za malamu. Merci beaucoup, monsieur Rigobert. Il est donc le directeur de campagne. Il y a madame honorable Chancel Amouri, Aza numéro 145, na commune ya Kimbantseke. Bana Kimbanville, Bana Kimbantseke, ba oya biso to voter madame Chancel Amouri, numéro 145. Je vous dis merci pour avoir répondu à notre invitation. Et on va encore suivre cette chanson. Cette fois-ci, on suit la chanson numéro 117 commune ya Njili. To uti Kimbantseke to kitina Njili. Ba voisin te, ba voisin. Mikolo, solingi o s'abonner au betika .Longo TV.